départ unique au côté. Donc, à la 2 jours à 6 jours. Soit tout fini. Donc, on a live même de zones qui sont là faire. Il y a aussi le monde entier. C'est nos live. Bon. Programmation, ça que je me suis live. Intervention rapide. Départ unique. Oh là là. Bonjour. Le roi de la forêt, Azana Katina, chef Papi Kakon. Nabengaye. Merci, 2 minutes. Oh, c'est une oui, on a retard, hein? On présente les cas qui en fait va danser dans le luxe. Les cas qui sont vraiment va danser de luxe. Ouais. Oh, de luxe. Oui, la carte, ma vie, non? Waouh. Donc les cas qui sont mangés, le champagne, pour va dire. Non, c'est vrai ça. On a départ. Orchestre parce que toujours fêté déjà départ unique. Oh, oui, va danser, oui, va misser, va. En tout cas, merci beaucoup, les danseuses. J'ai ce beau salut, plaisir ma casse. À mon niveau, vraiment, que ça, la Simino. Oui, nango yango. Merci. La danseuse nanga, basubeli nga champagne na mbongo na bango moko. Merci. Très bien. Ah, vous avez un verre. Oui, c'était. Gino Azab. Voilà. Il faut honorer d'abord les anciens. Yom to makamabe ko mekate yom to zwana ba couloir okenda partout sur ngate oyebi secret ngezani nazana Jésus na kata nzoto nanga to lata biloko nyonso mokili mais to bosana pour se référer ne loko mo au grand prêtre la prêtre Jésus qui alata na binonga na sakana ngo nazana ngo textuellement wone babe yango sandal ya Jésus Christ motala yango forme nyonso na beta nga wera eloko leki on a valeur tam sandal ya Jésus Christ. Donc sandal oyo son na lati yango soza na biloko mabekima so na peso mbote soza na biloko mabekeba parce que ça sandal ya Jésus Christ tala yaza mokonzi yaza papa na mnitu ndana za bona mabe sandal ya Jésus encore
Bien-aimé dans le Seigneur, Shalom. C'est bien moi, votre frère, le pasteur Israël Nash, représentant légal à Ophelina. Jésus est mon papa. Jésus est mon papa à Kinshasa, déjà Bosunga Kaboyebi. Tozana quartier Kauka, Tokangamina Université Kimbangiste, c'est Prince Bongo. Ça fait déjà une année. Toza sous na Ophelina, Jésus est mon papa na Goma. Qu'on appelle ça qui initiative, Top Banana Goma. Ça fait déjà une année, Tozana Ophelina, Jésus est mon papa na Goma. Toza plus ou moins na 58 enfants n'engue bozomona na Bilili. Et bazo benga biso les sous baba qui sabana. Tozo ebate to juste na ndaku ya 5 chambres. Tozo ebate ba ovanda wapi, ba kolala ndenge nini tala bana kutu bazo vanda la mabele. Il y a vraiment beaucoup de difficultés na Goma précisément na Est Bisika Bitumbizali. Par rapport à la situation ya mboka, par rapport à certaines réalités aux passées na mboka, ndé nazo senga bandeko nyonso ba vrai patriote nyonso to sunga bana oyo bazo kufela ba para na moment ya guerre ezanga ndeko na yo pasteur Israël Nash. Naza juste 100 individus o nzamba pesi mosala ya kobokola bana. Et ce qui ngai un simple individu n'a eu capacité à kosunga bana combien plus fort l'état. Ndé na sengi na bato nyonso ya motema malamu, bato nyonso balingi basunga ba ofele à Jésus mon papa Goma ba contacter biso na numéro bozomona numéro na biso za plus 243 89 72 32 229. Tous la lisungi ya bato nyonso pour na bana o baza na Goma précisément pe ba o baza na Kinshasa. Je suis un vrai patriote, tu es un vrai patriote. Tout ça la mboka na biso ata pona osonga pe koboko la ba ofele na kombo na Yesu na pesi bino botepe. Ciao. Merci. Jésus est merci. Bonjour, nous sommes la team Lily Decoration. Notre staff est basé aux États-Unis d'Amérique. Nous sommes là pour vous offrir nos meilleurs de nos services pour vos événements mémorables et inoubliables. Faites-nous confiance, nous sommes disponibles 7 jours sur 7. Merci.